Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour la grande famille. Bonjour Balanchine. Il y a BBC Mpoi TV. Bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, ça va. Avana Kota, ou bien Avana Bandakutu, analyse Nanga. La grande famille, Bolimbisa. Les lots, tous les 10. Les lots, tous les 10 octobre. Anniversaire, il y a Belleville, et ça les 12 octobre. Ngai, na émission, na Kota Saki na Tongo wana. Tellement na banaye kolobé la 12e épisode, na se retrouvé déjà. Eh, les lots, les 12 p. Anniversaire, il y a Belleville. Et lesquels ils payent moko. Bandeko bo comprendre biso vitesse à matière oyo. Pardon bolimbisa. Nazui m'appelle pas comme possible. Hey! Famille Libota. Bon comprendre, mais il y a d'autres mamans babenga babito comprendre que vous avez ozolobela sur 12e épisode nandengo kwena joyeux anniversaire et koufeli pété parce que Belleville a botami na octobre. C'est-à-dire que non moi oignon sur octobre et ça ya Poutine de l'écriture. Botinda ba vidéo, botinda ba vidéo, bosala ba vidéo ata ya 1 minute ata ya 30 secondes, botindi langa ibuza na numéro nanga botindi langa to monter to sepelisa Poutine na biso. Voilà. Beaucoup de nous, to solo la makambo jali. Malgré to yebi que nous toza na matanga, liwa ya Alexandra. Mes condoléances na communauté nyonso encore na ba africain nyonso ou encore monde entier parce que les solo moko oyo eza touché monde entier ce qui peut ata ebembe na ye ezwami eza parce que donc batu nyonso ba télémaki réseaux sociaux nyonso e télémaki pour na likambo wana. Et oyo bandeko na biso ba congolais à Canada basalaki jour wana c'était quand c'était les mardis hein. C'était les mardis, le lundi au bakendaki na parc ango. Premier jour au bakendaki na parc et loko wana déjà salaki mabe na mboka na bango moko na Canada et salaki bango soni. Bo imaginer siko le lendemain nango tango bazongi. Soki bazonga kate le lendemain nango bango balinga bazwa ebembe, bakene ebembe. Tango so linga zala pe inaperçu. Ko réseaux sociaux oyo nde sali nini esambwisi Canada. Alors, ya kolobeza te ba life komi belé makambo belé komi kobima, la personne elle est déjà partie. Mwana asiaki nzambi kaka pesa mama na ye makasi et pesa pe leçon na ba parents oyo batindaka bana kokende kotanga na bamboka mupaya ba parents botala kabana na ba parc. Donc, ezaka juste leçon liwa ya mwana wana ezatete notre ko croiser les bras muto mutazaka kana leçon na ye ya kozwa. Alors, c'est au moins ça, ezala likambo moko est touché mutu tout sans exception. Alors, c'est au moins ça. Voilà bandeko, beaucoup tabo aimé. Je crois bomoni déjà quoi ça? Affiche moko to na moni Belleville télévision déjà et bimi c'est là qui biso déjà affiche mususu ya film ya sika je crois hein. Na sina chekutu na page nanga pe ya nani na nini nanga ya YouTube Zigulaire c'est Belleville oyo il faut na côté lango na Google Zigouillère c'est grave donc terre oh bazana kati déjà awa na fiche tozomona ye moko Poutine tomoni la millionnaire tomoni maman étoile tomoni Gesho le violeur tomoni Daeli tomoni papa Alain et toujours papa Serge Ratakate voilà tam susu oyo nani traumatisme ekoki kosila lelo hein totala nanu comme ça tokoyeba voilà
La grande famille, beaucoup de gens ont aimé makambo ezali. Na olinga te kozwaka makambo ya Lesandra Kotia parce que ezosala pasi. TikTok kaka yango bandeko na sengi bino famille libota bosunga mama BBC na eloko moko kaka nazo senga bino na eloko kaka moko bo partager les biso ba émission bo partager nga émission bo aimer bo tikaka pe ba pibele kaka et ça bien ma bébé ça doit ta un likuta wana kaka ta ya kinona sombaka miliki parce que soki na sali 2 jours na yete mama bébé sozo yo kanate mama BBC kaka bino wana. Alors, boti kaka ta publicité les kaka et osala ka bien tozo ta kaka ya miliki biso to senga na biso ebelete juste ka miliki. Pour ceux tozaki ke no bato moko ya lokoso ya mbongo ya YouTube de to kota déjà mais to bungisa déjà lokolo. Mais to longwa peza na bande to koti peza ya to fingi mais biso to yela ki eloko wana te. Biso to yaki nous sommes donc toza ba vrai. Nous ça to sala toza ba vrai. Mon cœur ne koti to kumisi nzambe. Lelo eza ya biso, lobi eza ya biso te. Alors on sait que bino botiki la ngata ba publicité et ça vraiment bien. Merci. Ata ba film ya Poutine, tant bozo tala kango, botika ka ba publicité please. Botika ba publicité na ndenge aux amikolo voilà. Bandeko. Nazongi isusu na makambu ya bijou. Na osala analyse na ko toucher bijou te ke non na finga bijou, nga kutu pe na finga te. Nga na oyaka kozongisa mayele ya mutu. Bango moko place yango ake kofuka mawana. Bao sekaye. Les abakwiti bazo sekaye, en même temps bazo loba, pas jusqu'à ce point, tout sauf ça. Bijoué, tout sauf ça. Pardon, au sengaki déjà. Pardon, au sengaki déjà. Oyo zo sala, et la ki sasiko ke no pardon au sengaki wana. Ezaki pardon donc ezaki pardon moko ya intérêt. Pour ceux qui vraiment que non pardon ya koloba ke non naza mwana nzambe. Tu peux pas faire ça parce que eloko liboso déjà au finga mutu. Obimi kaka su na public ka ndengo finga ye wana obimi su na public pona osenga pardon. Mama, ekokaki déjà. Baba kwiti ndenge baza wana ba oseka yo butu loko ambo omo ndenge za wana okoleka na ba compte na bango tout na ba chaîne na bango tout tango ya okoya kotimba ekoza déjà trop tard tout sauf ça bijou tout sauf ça nde kwa mwasi tout sauf ça omona keno ekiti su ya kolakisa keno pardon eza intérêt eza eloko mususu te. C'est grave, hein? Bandeko, vous savez que nos babakwiti ne bazawana bazo seka bijou. En même temps, lorsque bazo seka, bango moko bazo lo bate. Si la za muninga ne ya mwasi. Pourquoi oki ko fuka mandenge ya fuka miwana? Si la za muninga ne ya mwasi penza. Oh maloba nazolo babandeko. Baba kwiti bango moko biso to kotaka. Ezaka rapoto linga ko bimisa nini te. Pourquoi batu mususu azui pa na matière non. Donc na bango moko kutu elekeli bango ya koloba mais non pas jusqu'à ce point. Si la zanzambe te. E bambi enase. Pardon, eza ya intérêt. Eh, bandeko, mokili basalaka nini, mokili tobosanaka. Mokili tosalaka nini, mokili tobosanaka. Hollande, pardon, na moni qui n'a choqué une décollement. Est-ce que pardon? Je ne sais pas si elle se soit bien ici, on a prête pour la photo. Eh, so ba bien singa ce qui n'a so na zana otenga na mati. So ba bien singa. Bazui ya mwana mwana. Soki babengisi ye akokende kotourner eza mabete. Eza mabete. Et c'est grave.
mabende nini liwa. Siko bandeko, bo comprendre famille libota. Sorry. Lorsque na osala analyse nanga oyo, na mi longoli na nu famille libota. Na mi longoli famille libota. Bo comprendre nga lorsque na osala analyse émission nanga oyo. Na mi longoli na nu famille libota. Na mi longoli yango penza na longoli na nu caché wana, la longoli na nu banderole wana, na longoli yango penza. Na osolo la tant que mutu, tant que na mi tiena na place à bijoux. Tant que moi si. Na lobi boye. Au moni dans la vie, c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire. Ba déclaration na ye ezalaka trop fort. Ba déclaration na ye ezalaka trop fort. Boyoki ye moko alobi nini? Soki ba benginga ko tourner, na ko tourner. Tout en oubliant que aloba mabende liwa ki akoki ko tourner kuna te. Place wana nde esali ke nongana ya kosala analyse akoloba ke non. Vous les artistes et comédiens, venez, bozo bakiti bo vanda. Soki boko banda ko ya kosala buzo, o eza buzo ba la grande famille. Na ebite bo benga ngoni. Parce que tant on a sala analyse nanga bo. Na bango moko place ake ko fuka ma wana senga pardon. Ba o sekaye. Ba o sekaye parce que ndenge za wana ba bima ba joua na magnéto na ba sila wana. Mais jusqu'à ce point bango moko ba kwiti balobi mais non point oyote ya kofukama na kitisi na mungongo po esali soni makasi déjà sala ki déjà ya pardon publiquement. Siko kofukama c'est parce que Mama télé c'est abima ki alobi ke non. Si la alobi ke non, obosani makolo soso oyo fingaye, mais pour le moment azana nous na poulaye. Yangwe bimiso lisusu libanda, oya kosa nini, oya kofukama. Ma chérie. Olobi pe ke non, boluka makambu bokokoka. C'est-à-dire que non, na ba pardon na yona e yo balusuka ke non tu es terre à terre. Na bato ba kozo kaka ikoza kaka problème. Mais laisse-moi te dire ou encore t'informer que non, au moni bango wana ba kwiti, ba o seka yo na miniti oyo. Ba o bangela yo ke non bango pukutu balingi yo pembeni ya mama bango te. Soki okokende ba ko yamba yo, eza un problème te famille libota toza no problème te. Mais au agir qui t'au côté. Une mère. Oh babalaki tomoni attaque no libala ngo ekufa. Olati robe. Oza na bana mikolo. Oza responsable au futa karendi na yo. Ah bandeko. Pardon, attaque no balobi ke non, nzambe ye wana azoya. Oh, il faut fukamela muto a mokili. Na osali lango te. Le pardon, eza oyo fungoli munoko no déjà au lobby. Ma bolongo na biso eza po na nzambe. Botala ndenge bozwaka ba malédiction mususu. Na nzamba ngo likolo pa ko sepela na yo te. Ya koloba yo pardon, osengi na munoko. Ok, suko fukamela mutu. Po senge pardon. Mais confusion totale. Botala ndenge afukami ata bino moko. Oyo peut-être biso famille libota toko elekeli biso na bango moko pe ba kwiti balobi tout sauf ça. Tout sauf ça. C'est quoi? Qui est si là na Congo? Non, totuna. Si la azana ni na Congo. Mais là bientôt là toyebi ke non, si la bazo salé cagnotte, il est pas comme maman cagnotte. Bobana koseka Karine yazala kaka kosenga ye cagnotte mais aujourd'hui là yepe soi-disant boche soki numéro 1 soki boche soki nani yango bo bakombo nyoso bo pesa ye azwa kaka mais ba osale pe cagnotte c'est la personne oyo yozo ke ne kotia mabolongo non na se
osenga pardon pour que jouer kuna. Dites-moi d'abord, nani c'est qui? Linda et la fille ici et le monsieur ici c'est qui nani? Gatsby. Babimi kuna bavina bangwe bongi. Nana zo benganga. Bon comprendre, sorry bandeko, nani c'est quoi? Appelle les Kotaki. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Mabende liwa. Na otune kuna tetoza kakawa. Mabende liwa. Eza nini? Leçon ni na comprendre te. Eza nini? Webi keno eleke linga makambo yo. Mais artiste comédien ou encore artiste comédienne oya kobima. Abandaka kosala babuzoba oyo bijou abanayi kosala. Bo répéter kaka babiloko ya kisankara oyo. Et ça et sopabino makasi. Franchement. Boyebi ke non, ko sonde. Bandeko, vous savez, c'était quand? Tokutanaki, tozaki na shop moko boy. Ka na ville nanga a. Tokutani na shop moko boy. Na parquet nanga na gare nanga mutuka. Na kiti. Na moni ba congolaise quoi. Tosulula na biso, pas de souci. Siko nga na za famille bota, bango baza ba abakuit. Bonjour, boni bien. Bango baza mi balenga na zaki nga moko. Balobi tobeto sikoyo. Yo za famille bota biso toza ba abakuit na telemi. Nalobi oh OK. Bo betanga nga ye. Bon on to samizaki kaka. Ezaki juste ko samiser parce que to yebani to occuper ko sala na mabete. Tu vois? Balanda kanga ba yebi keno nga na za famille botanga pe na yebi bango keno baza ba abakuit. Ezangi saka biso te ko pesa la ba mbote nini mutu na mutu na kana ya zo garder bande na ye. Bozo lande bandeko. Siko bato abongo. Balobi nini pona bijou. Baba quit. Bon comprendre place na web sabino ke non ezana baba quit mususu ba sepe na ata ke non asengi pardon oui toza bato. Mais na point ya ko fuka mate. Na point ya ko fuka mate. Na point ya ko fuka mate. S'il a commis même pas na cheville à maman Olive. Fallait peut-être beaucoup qu'il ne fuka mais pas maman Olive. Ils n'ont pas si là. Je me demande et comme nini sali ke no akomati na niveau wana ya kofukama. Si la zana elle fait quoi au Congo? Dites-moi d'abord naïeba peut-être nazoeba te. Asa komi député, asa komi azana titre nini kuno bien kaka kaka artiste. Asa komi député tondenge nini nazoeba te. Azana chaîne à YouTube. Oh yepe akoki ko travailler so ki a chema yele, ako travailler pe na chaîne. Yango mona na loba fois passé. Na lobi bo moni peut-être lelo Belvia oki ozala na kiteti moko boy. Irsila oki kozana kiteti moko boy. Na yesi la pe oki kozana kiteti moko boy. Po nini? Po bino kaka bino ba artiste comédien de bo komisi bango na ba level o bango ba komi ya koloba biso kaka. Biso kaka. Po na nini? Vous êtes limité. Or, boza di domaine bino nyonso. Il suffit kaka ya kocha mayele. Il suffit kaka ya kocha mayele o développer mayele na yo. Bofuki, ponga. Toza ebele a na ba chaîne na YouTube, toza ebele. Boyebi concurrence ezalaka na ba chaîne na YouTube. Boyebi. C'est grave. Oh, ozo ma pe batu mususu ba komi ba teki na bango milimo. Tant que tu as non, nani peut-être attaqué non, pesanga mbote kuno salanga taboye pour nana zo visibilité. Eza mutuye moko azo créer que non, il faut peut-être na sala boye awa na lobela mutu na futa page boye pour na zo visibilité. Eza mayele. Pourquoi vous les artistes comédiens ya basi bomi tuer na limitation moko boye bozuka ba 3 dames wana. Nde bo komisi bango na top. Cardozo pendenge azo chola bino na bo mona te. Bo mona Cardozo ayaki lobit. A chola bino bozo mona te boza kolala pongi. Lobi ofuka mela pe Cardozo.
or eloko ezangi ezaka mayele nde zangi yo yango na ofukami bongo. Bino nyonso bobandaki ya musala ona ba magneto bino nyonso. Lelo guerre auto omona lelo peut-être Poutine peut-être na SB. Il faut que kozala mutu moko boza na mayele te, oza mutu moko oza na raisonnement te. Ndoko ya koloba ke non, Poutine aza mabe. Non. Nde place oyo nga epesa nga mwa neti ba mpese, neti nini moko emataka nga na mutu. Na sens nini? Biso nyonso toyebi ndenge SB ye. Soki tokoloba ke non totala SB te, tokosa. Débit à SB, biso nyonso tokenda totala SB. Parce que mutu aparena ngo ezalaka belle vie. Toye ko lâcher SB pour na nini? C'est juste après toye ko mona ba comportement moko envers belle vie, toye ko mona so pene nde to sala nini tomi benda. Bande ko boyebi ndenge ba finaka mutu. Ozana mutu pembeni ozolinga afungwa mate. Bande ko eloko ne ezala ala ine ezala kati ya mitema voire même ata ba pasteur. Pasteur a ozala vandi boye. Azana bana na yebi niveau ya spiritualité yebi don ya mutu na mutu. Mais azo boya biso ki na utiliser oyo oza makasi na délivrance. Soki na tiki penza na encadrer ye azo relève nanga. Bandeko, il y a des choses na sa moi oyo. Na ina loba nini? Na ina loba ke no belle vie soki azaki pe mutu mabe, aninga pesa pe sila idée à kufungola chaîne parce que elle-même a lobango ke non, la personne oyo penza pusha kinga makambo chaîne, c'était belle vie. Bande ko passer à ko zala boy papa yo poza na do ya prophétie et olobi boy ba biloko wango eza yango yo lobi asa yebi dona yo mais azokunda yo azo nyata po bimate amoni ke non ya eza makasi yango mona rapepa bakena okotela batu na banganga pa abebisi don ya mutu ba pasteur to mona makambu ayebi déjà dona yo po mutu afongwelo mutema ata ba pasteur tozo mona yango bandeko pasteur azo fina dona yo. Mais ce que okutani na pasteur, okutani na mutu oyo, afongoli liyo motema. Bandeko, pesa nzambe wana merci. Zo mutu wana loba non, oza nzambe nanga se amoyo yo. Na nini na kote makambo osalelinga. Parce que ça facilité. To yebi makambo ngo. Ata ba chaîne o biso to fongola ba chaîne boye bandeko na oyebisa bino to fongoli chaîne boye, fongoli chaîne na YouTube boye. Ozo bandane bandelo zo yeba te po maîtriser ngo. Okobenga koto obengi koto na yebi te mais asa yebi awa na sala ndenge nini o ndeko aza déjà na chaîne sala peut-être 2 ans 3 ans zo benga ye pozo ata ide sa boy afini yo siko soko moni bongo kutani na bakawana chama yele na yo moko siko lo bakeno nzambe sunganga na chena no mayele na nga moko nzambe osunga. Yango ba biso ba BBC to yebi ata lelo to komi ata keno ba yebi ata ba obeta ata lisolo moko ya koloba keno mama BBC moko boye ya Afrique du Sud. Bandeko pona yeba na ata ya koloba keno mama BBC eza na bato ata 2-3 na lubaka. Ne bato wana pe nazangisa koloba Karine Mokonzi te qui je fais des gros bisous place à ça. Ba émission na nga kaka e bandeko epateye. Et abane ko zo ba émission nanga atie na ba page na ya Facebook na tie mayele mutu nyonso il faut zaka na mutu akopushi yo soko kutani pe na batu wana ko zalaka ingrat ou ingratité zalaka toujours reconnaissant ou encore reconnaissante. Le monde d'aujourd'hui kolinga te o diembelaka na sima mutu na ndenge moko boyeke no osuki mayele lokwa ba bijou eza ko suka mayele. Eza ko suka mayele okoma tina ko fukama. Dites-moi, est-ce que na fingi kana zolo banangai? Po bato ebele bazana ba sheka ba vie eza ko zanga ozana mayele na yo mais ozo zanga ko cha mayele ngo. Ozo zanga ko salela mayele wana. Na batu o nga mama BBC na benga na banda chaîne na YouTube. Bandeko YouTube oyo kaka neto osa musala boy bandeko. Batu bazami te mama be batu bazana molimo a contrôle on dirait likambo. Yango monde a réseaux sociaux, eza monde moko boy keno. Ko zango penza te toka ngo memango na mutu.
okozanga ta kosambela nzambe okobima penza na présence en nzambe na bato yango wana na momanga na banda wana lelo bayokanaka esusu te bango bashie na bango kutu bakoka te nayebi te soki ekangama soki mpe ndenge neme biso na miniso mama BBC azo évolue mama BBC r moko oyoki mpenza boye Karine Mokonzi apesi mama BBC mbote ovandi mpe boye omoni mpe baapele ebengi eza mpo wanini natiaki molende natie mayele omoni na mayele oyo yo moko ozotya na bolende na yo ozotya okozwa kaka 2-3 personnes oyo bakobooste yo mabe nde baya kokuta oyo lokwaki jingi nde mabe yango wana banana na ba propre effort na yo na nsima ba propre effort na yo ou encore so kokutani mpe na mutu oyo apesi yo conseil sala boye dis merci à ton Dieu eza na mutu mosusu akoki oza aza na mayele me aza na mutu oyo akoki ofongole piste te eza na mutu mosusu aza na mayele te neti na miniti oka ya biju tokoloba nini ata bino moko na ndenge ya mabe te tuske aza nango na nzoto na ye sila aza nango eza kaka différence eza kaka parce que ye aza munene sila aza moke okofukamela moninga na yo boye ndenge nini bobandani mosala ndenge moko oyoki keno soki ojoue kuna epa na ye nde siko vi ebongi Linda na Gatsby babimi wana na nini namoni Linda abimi awa pa ake Lubumbashi azongi na phone iPhone je crois iPhone 15 basaila yango publicité ye na Gatsby na saila kango kutu analyse na bi moi non c'est-à-dire tanyo so azaki pembeni ya SB bombo mwana na ya liboso azaka na iPhone même pas 15 mawa abimi na SB ndake kozwa siko iPhone 15 combien babongi pardon tout sauf ça nga na fingi ote yaya na fongole koloba pete ke no pardon de memelinga problème pardon memeli o problème te mama pardon memeli o problème te longola équivoque wana longola maloba wana ya koloba ke no pardon memeli o nini non eloko memeli o problème eza donc na okoloba eza ba makambu yo loba makambu sala nde memeli o problème koloba te ke no pardon memeli o problème olingo bimisonire famille libota ba yoki mutema passe parce que sengi pardon non Belvie aza na carence à artiste et comédien te Belvie aza ke no o respecter musala na ye bo sololi caché papa opesi oya zolinga esili et puis aza na besoin ya entourage des abattu moko mitu ezo sala et abattu moko ya ko parler buzo baté c'est ça avec elle ozalaki mutu moko boyeke non omoni déjà mutu aza na babiloko wana ozalaki mutu moko il fallait changer pembeni ya Belvie netinga ngai mama BBC bandeko nazo yebisa bino nga so oza pembeni nanga mutu na ye travailler so mutu na zo travailler te simba te na obengo lokwa donc na omona on dirait mutu moko bo te osa nezo zongisa nga il faut to kende likolo mutu e baluka to solo lelo ko bo pesi idée nga pe na pesi idée to trouver compromis de bongo moi j'aime et non pas mutu moko vandi na kaka na yebite ah basalaka non nde batu bango siko ba bijou bango yo bakoki te na bango moko na ba propre effort na bango maïle eza mukuse et comme ya kofukama ya kosenga pardon mais non tout sauf ça ma chère et puis eza pardon te memeli au problème sur les réseaux sociaux eza pardon te parce que yo loba ata ndenge nini mabende liwa okotourner na SBT si yango nde toyeka ko rappeler yo ya mwana mama pardon memeli au problème parce que chaque jour to senga pardon et pas nzambe na biso chaque ola mukana tongo pesi nzambe merci aussi si nzambe limbisanga parce que na pengwa ki ata na makanisi nzambe limbisanga na lekaki na TikTok na mona ke loro moko boye ya bien te misu nanga e pengwa ki nzambe limbisa c'est-à-dire que non eza pardon mutu memeli au problème te eloko memeli au problème eza ba biloko yo bimisa ya makolo soso ba ye ko rappeler yango longo l'équivoque na longo le loko na ya koloba ke no pardon memeli au problème pardon c'est loko moko étrange te na mutu o ya vivra na sa moyo pardon c'est loko moko étrange te
parce que toyebi Bible les ont recommandé biso kaka nzamba senga chaque tierce il faut to senga ka nzambe pardon parce que toza basumbuki alors koloba te que non pardon memeli au problème non yango na uti kocha awo oloba bien mabende liwa etikali kana tourner kuna na ko tourner te mabende liwa yaya to ko rappeler olobi que non pardon memeli au problème pardon memeli au problème te yaya pardon zelo ko moko étrangeté pardon zelo ko moko étrangeté yaya poésie loko o Bible recommandera biso butu loko la moi po atanga ne na osala émission so na silisi air moko air à prière et coquille na obanda na pesi nzambe merci na tia mabolongo na nzambe limbisa alors pardon ko lobate que non pardon memeli lié au problème sans ki bo moto na yo nde sikoyo esopi yo sans ki bo moto na yo nde esopi yo parce que oloba mabende liwa bomoni yango wana parfois ezalaka bien ngakutu te lisusu na apprendre omoni eloko esali yo ngai bébé c'est na lisusu leçon ya koloba que non dans la vie il faut pas ko kata ko tchaka peut-être mundelo dans la vie il faut pas ko lapa ka babiloko moko boy na zui leçon et pas na yo parce que lobi to yebite soko yeba ka lobi je ne pense pas soko yeba que non lobi ko tchama bolongo non assez je ne pense pas que non linga koloba que non makolo soso libubudiki la tomona bango ndenge ba ya tomona bango ndenge ba ya makolo ba pousser makolo ba soso. C'est ce qu'on est venu juste te rappeler au loba yango na mutu oye ko fuka mila siko yo ko loba que non famille libota ba osala nini poka la pardon on ngi bimisango je di kambu que non pardon mais melinga problème pardon mais melio problème te pardon c'est loko moko eza étrangeté na mutu oyo a vivre na sa moyo non répétant pour nga pe na lobi na apprendre munoko yo ko bomisa mutu na apprendre ya koloba que non ne jamais ko tcha mundelo na peut-être ya koloba ngai kutu jamais mabende liwa mais ma chérie nano kosite on a okufite nano okufite tu as encore envie olingi ko se retrouver sous kuna ndeni ndelo ko toeka ko rappeler yo quelque part toeka ko zongisa kibo moto na yo kaka ya koloba que non tala kibo moto na yo La grande famille, bon aimer, bon partager. Tous en a film, na biso le lot au 13e épisode traumatisme. Traumatisme, les gens sont traumatisés. Traumatisme, les gens sont traumatisés. Traumatisme, les gens sont traumatisés. Franchement, c'est grave. Tous en a fait, mais na biso tous la lelo tokota la 13e épisode, c'est comme si tu aussi sango lelo. Tu aussi sango lelo. Et comme on dirait que non, ce que jouer na SB batu bazo longwa, ba bébé chéri, ba mwana liboso ba linda ba longwa, ba Gatsby. Ba olongwe. Mais yo ko beta ma bolongo c'est comme si que non kuna de vie na yo ko bonga. Et c'est grave hein. La grande famille. Hi, I'm finished. Na anglais to lobaka makambo boy, I'm finished don ba ele silinga. I'm finished. I'm done. Hey! What is this now? Ingeke. Et il y a d'autres personnes bazanga soni hein. Ya mutindo oyo. Naza kutuna audio so na bina cha na okiocha. Ya baba kuku peza bi BBC bijou pardon boyete pardon. Ake musika. Ya baba kuna sa na ngwa na ochate parce que toza na bango problème te baza na bango fan ya mutu na bango ngape to se respecta ka mutu na ban eza lokola mazembe na lupopo eza lokola kaza chief na nani na paret aw bino nde bokomisi yango banani peut-être qui on dirait guerre moko soki ya ndenge ni etikali ke no ta batu babomana ngai eza na bakuku mususu tokutana na bango aw ma BBC mpo yo penza yo omoni eleki nango bongo ta normal
nga bien ekendaka bongo nga aza nanga famille libota mais façon ezokendele nde biso tokutanaka awa na mboko tokutanaka penza nga famille libota nga penza famille libota omoni penza na shop boye ma bebe se famille libota tiela biso na se toboye na mama na biso boye nga bia bolongwa kuna na bimi pe pa na koti mutuka na bimi na ke omoni tokutanaka na beglise bokutani na balabala bokutani na bashop bokutani eloko liboso kaka donc o attaquer o peut attaquer et ke nango bongo esili ta normal siko na bakini kuna nde bino ba comédienne bino nde bokomisi yango na niveau oyo ekomi elobi ata mwana oyo nani oyo mwana oyo nani Kevin Sydney abima alobi soki lelo tomoni bandeko na biso bakomi na ba niveau wana batu o bakomisi makambo bongo c'est vous les artistes et comédiens batongo bangoyo ba bijou oyo bakaba sele bangoyo ngala koki kosala mutu mabete ya keno na moni abakwiti moko boye yo na sala nini na kene wapi non pona nga peut-être ndenge tokutanaka bon je sais pas eza keno eza ba guerre moko eza loyal mais soki ekomi au niveau ekomi oyo et ça n'est-ce bino vous les artistes nde bo komisi grave bo aggraver ces situations oh to mona lelo na ba artiste na biso pour nini ba joueur lorsque ba si ça rata ko jouer lorsque ba si ata o ya gao ba nde ba gagner ba o ba échouer lorsque bo bimi na terrain ba yamba na ba pesa na ba mbote même pe ata na ba boxer ata ba nani o ba bundaka lorsque baza na ring ba betani esidi ba betani ba pesani maboko ba yambani ezani eza guerre moko loyal awa boye c'est pas normal siko oye komi bongo eza bino ba bijou bo bimaka ne bo bima boye mabeka ka keza ke non batu ne bazosanga mayele po ba bijou baza batu moko boye ya ko poussa kutume bango pembeni te soko oza mutu penzo oza na vision ya musala na yo oza na objectif ya musala na yo oza na besoin musala no ekende liboso ba bijou baza ba virus. Pour un déjà, na lobaki yango sur une émission na kotsa ina tongo. Awa déjà ça que non. Pardon ça qui a intérêt. Pardon ça qui a soloté. Tant beaucoup. Yeb ça na nunga de siko bijou. Ba de ko ba yebi bijou botindi la na fingiete na fongoli mémoire na ye. Lobaka que non soko za mutuka ya ke raisonnement no suka ka ndoko ba mama bébé ça lobi mabe. Nga yanga ni na lobi mabe te. Na sololi tant que mutu na bakaya boy. Pona bango moko pe ba nanga moko pe na ko bandeko nanga mwasi ko fuka melanga te na mwasi lokola yo na nzambe te. Nanzambe te ekitisanga na osala ngo te ndeko nanga mwasi muninga nanga mwasi non dernièrement nazaki na problème bon problème te nga za mutu moko boye na lingande ki songi te si y a un problème yaka viens me voir to sololi ne ko yoka ka ndeko moko boye na église soki asaki nini et puis nzambe déjà zaki asala kisinga ngo na ndoto alobi tala boye nzambe ala kisinga vraiment vision moko boye siko yeye ko lata nzoto na bunga ki mabe parce que nzamba apesa kinga position na bunga ki mabe et là tant yo la tanzoto je me suis emporté bande ko na chande ko mwasi na 100 mètres tant on a tient 100 mètres wana je na ya l'église mais na se condamné to sola et soute même pas un simple bonjour hein mais to ya église ça me faisait très mal mais un bonjour nzamba sungi to zaka en église boye après ko pesa nzambe merci to ke na mabolongo ya kosenga nzambe pardon na tosenga tozaki be na kati église tozaki donc pardon moko kedeki ya maka et donc on sentit pensa que non pensa ba to asengi bolimbi c'est pas nzambe et je vis la dame aye vers moi aye vers ngaboye aye ko yambanga lebi na ko tuno likambo moko te mataki kitaki yo tango boye tango yaka boye papa je suis venu juste te demander pardon yaya ezaka ka mutu oyo za mayele te mais mayele te ezaka soka ke no oza na bonzambe na kati na yo te ndoko ndima pardon wana te et na lingaki pe koloba IOAT na lobi problème ezate na kati église makambo na zo ebisa bino to yambani avec la dame et c'est tout lelo comme bonjour avec respect. Vous comprenez? Ce que pardon o ya ba bijou, et ça ba pardon moko ya ba intérêt ya koloba keno na indi si kotoyo, na baby si kotoyo, na kene siko na kan oyo. Siko tango ozo kene na kan wana, ozo kene na bulu nini, ozo kene na image nini, ozo kene ndenge nini. Pour lorsque ozo bisa batu, bokokoka, bozo sa ilanga ba émission bokokoka.
C'est-à-dire que non, tu n'es pas sincère. Osaka makila libebi. Yango mona nazolo bakeno problème à sagesse ou intelligence. Ngala zalaka mutu moko boye moni etane na landaka ba film à Belle Vie. J'apprends du jour au jour. Belle Vie a révélé ka ba makambo ebele na ba film na ye o ngana apprendre kango. Nangina lobani so okutani na ba chance a koza pembeni lokwa ba Belle Vie boy oza pembeni ya bato abongo bato mayele bongo soko gagner loko moko te na kati na yo yaya lobake no bakanga yo penza bakanga yo parce que mutu amayele ovandi na mutu mususu omoni ke no za mayele yiba e mayele na ndenge ya bien fongola mémoire na yo siko boye bisanga bijou ndenge abimi wana pembeni ya Belle Vie abimi na nini Oto okyo bakeno oyo a hérité pas Belle Vie. Et l'autre côté. Parce que Moussa doit banner ko sa pembeni ya Belle Vie. Eza Belle Vie muto bando tinda été. Nous sommes fiers de ça. Si les lonenga kei, nous sommes fiers de ça parce que Belle Vie a tinda été. Atata ngazo bakeno eloko bozo luka boko koka. Il y a rien. Kende kaka nengo vandisi mabolongo no na se wana kende kaka bongo. Kende kaka bongo kimia esili soko zaka muto mayele. Parce que ce qu'on linga je sais pas na bateau biso botala ka biso na bateau botala ka ba bijou pardon bo pesa ka biso ba conseil La grande famille ouais mais bon partager na komi na nga ko chiter le loto kota la 13e épisode na biso. L'autre côté la 13e épisode na biso imagine na bo mona nazoke on a tango makasi. Hey, c'est grave. Ba fukami seli mutu, ba fukami si bijou, na fukama, na telema. Eh. Nzambe nanga soki ba vie bongaka na SB kitoko soki bongaka te. Linda kuto azui iPhone 15 libanda SB. Poutine umela loboko pete. Poutine umela loboko pete. Mawa. Voilà. Nakomi na suka analyse na ngai nakomi na suka émission na ngai bo aimer bo partager bato bazana besoin ya ba vidéo botindelinga ba vidéo anniversaire à Belle Vie eza le 12 le loté nga na lekela na lekanaki musalo yo bolimbisa nga bo mangate na ba commentaire bo mangate na ba commentaire bolimbisa makambo ezebele. Alors je vous aime la grande famille to kutani prochainement bo aimer bo partager bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.